Mbote ba mes amours na nganyos mbote na lingi bino mingi bozala malamu. Lelo oyo na eli bino likambo moko na luki na kekutana musena nzambe moko Bishop Ndefu. Bishop Moïse Ndefu alobi pe apesi président Fachi merci na o président Fachi azosala. Pe alobi lisusu pona pede alobi pona pede po pede alobaki bassin na nzambe bazate na kati na Congo en plus alobi lisusu pona bassin na nzambe lisusu lolenge bazotambola bolanda na mikwa nana ndenge Bishop Moïse Ndefu alobaki. Tomo tokoti na ane asika nzamba alobi nini pona Congo parce que mwa mbutu eza mwa makasi kuna na Congo. Bon, pour répondre yo boye, ane oyo eza ane sika, eza pe ane oyo nzambe azomema pe makambo ya sika pe mopepe ya sika na kati na mboka oyo. Eloko ya liboso na kokende nano na cadre ya église. Mopepe ya sika oyo nzambe azomema na cadre ya église, eza ke nzambe azoyeba na kotelemisa basali na ye oyo bazotambola na ndenge oyo nzambe alingi pe ndenge oyo liloba na nzambe esengi na biso. Cela yango ozo remarke ba oyo nyonso baza na kati ya mabe, ba oyo nyonso basimba na kisi, ba oyo nyonso bazotambola na kati na baaventure, ba oyo nyonso bazotambola na kati na mogulu, nzambe azobimisa bango opole. Vraiment papa on a dit deuxième domaine eza na domaine zambazo mema mo pepe ya sika. Zambazo mema mo pepe ya sika na domaine politique eza mbala ya liboso na kati na mboka na biso oyo mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi oyo akabi mboka na maboko ya nzambe. Asangisi basali na nzambe, asangisi bana nzambe, asangisi ba politique wetu tosangani pona kokaba mboka na maboko ya nzambe. Yango nalobi ete nzambe azomema mopepe ya sika na kati na mboka na biso na niveau ya makambo église pe na makambo ya politique. Voilà eloko na koloba mokie yango wana. Na tena nous pose muke pona nani Bishop tanto ebisabino ke président Fachi aza nzambe tango azwimbo kakabia na maboko nzambe to ndima moto ana parce que eloko mote sama ya mboka sa kwa associer nzambe nde kolo mokili oyo soko zwi makamno nyonso to pesa na maboko nzambe omona nde nini makamno ekotambola malamu yango bozomona Congo na malembe Congo zokende na kobonga na Fachi elongo beton nyonso to ezokende malamu vraiment to continuer lisusu to yokandenge Bishop Moïse Ndefu alobaki to continuer. Vraiment matondi mingi Bishop Moïse Ndefu parce que olobi pe mo pepe sika na mo pepe sika ngo o nzamba amemi bino pe na mo pepe sika c'est que o tozomona lelo oyo nesi na ba pasteur mosusu bazobimisa ba identité na bango babi bango bamela na bango masanga bango babi na bango musique ya mokili c'est que za pe kaka mo pepe sika na. Oui, oui, bitango tozobenga mo pepe. Mon pepe za mystère. Mon pepe tango ya kaka ezoya pona tina kokombola. Mon pepe ezoya pona tina kokombola kolongola qualité. Mon pepe ezoya pona tina kokabola malamu na mabe. Tanto bi mon pepe asika, c'est ça. Le vocal les souffrants ezobeta ezoya pona kobimisa polele oyo ya mabe na malamu. Mama kokamwa te. Tango mosala nzamba leki na télévision to na média alobi ki biso to melanga na biso masanga biso to sala na biso mabe boye ko kamwa te biso to lianga na biso bambongo ko kamwa te biso to zaba corrompu yango nde mopepe nzamba zomema ça veut dire tant nzamba zomema mopepe elingi koloba ete nzamba alingi sikoyo abimisa polele pourtant mopepe ya te popolaka
et bana na nzambe fo bofongola miso esika nini ozokende kotya lokolo bozoyoka bishop Moïse Ndefu ndenge azopalola alobi mopepe ya sika nzambe alobi mopepe ya sika donc baoyo nyonso tu ya mabe baoyo nyonso tu babanda otambola na kuku baoyo nyonso tu baosala mabe na ndenge ya se na se nzambe abimisi bango na poasa mpona nini boyeba baidentité na bango mpona nini nzambe alingi te bana na ye batelengana bana nzambe batelenganaka te parce que biso toyebi kelamu na ye donc jamais tokoki kotelengana to continue ntango ezopupula ezokolakisa wapi kote mabe ezali na wapi kote malamu ezali donc c'est un signe oyo ya suka oyo ezolakisa mulo kala mingi te ya kozonga donc po azonga ifo esalama ndenge wana yango koremarke meme naloba na nzambe alobi ete moto alonaki elanga na moi atie mbuma malamu nkona ya malamu me na butu monguna ekotya nkona ya mabe me alobi suka nango ezaka na ntongo oyo batango bakolongola bakozwa ya mabe bakoya pembeni bakozwa mpe ya malamu bakotya kote mosusu nde yango tobengi mopepe ya sika kokabwa te nyonso ozomona wana eza bilembo oyo ezotalisa nzambe alingi obimisa pole na mopepe ya sika bazali bakambola na kobanda mpe na baoyo basimi bakisi na baoyo bakambola na mobulu na baoyo babanda kokosa bana nzambe na baprofesi ya lokuta na bamiracle ya lokuta peuple na nzambe bofongola misu balobi mopepe ya sika ntango bozomona bamakambo nyonso tu ebombama na kuku ezobimisana na poasa fo bozala eveye bofongola misu koki kotya lokolo bisika nyonso tu te nzambe aza kolo mokili oyo jamais akoki kotika bana na ye jamais président ya biso Faci beto toujours liboso Bishop Moïse Ndefu continue mopepe sika oyo eza mopepe sika ya kuku na poasa balobi ebomba mai na kuku ekobimisana na poasa eza su na pouvoir te bazobimisa polele yango tobengi mopepe sika donc so nzambe azobimisa yango polele boye seke liloba nzambe basangisa yango na makambo ya mokili te mpo oyo tozomona ke non ekomi mpenza catastrophe c'est comme si tokomi na Sodome na Gomorre pasteur alobi ke non yamela ne masanga yabinaka na ye yasaka ne boye yango tozobanga est ce que miracle ezalaka kaka na mokili ndenge bango babanda oloba baprophétie donc prophétie c'est que baprophétie nyonso tu bapesa biso eza ya lokuta to eza ya solo mpo ndenge alobi ke non nga nasalaka na nga boye nasalaka na nga boye nasalaka nga boye na bamiracle oyo ezosalama seke eza nyonso tu mpe ya lokuta papa seke miracle eza susu te na kati na Kinshasa mama miracle et authentique ezali oyo mpe ya baaventure to baaventure bazosala ezali parce que miracle ezali na kati na vie na biso miracle ya liboso oyo toza nango eza souffle de vie nzambe azopesa biso eza miracle kolala mpe koluka na ntongo eza miracle miracle oyo tozozwa lisusu epa na nzambe ezali oyo tondimela yesu tozalaka kati na mokili tobongoli mitema eza miracle miracle mpe ya nzoto ezali oyo bato bazalaki maladi babiki oyo bazalaki baparalytique batamboli oyo bazalaki aveugle amoni me oyo ozomona misusu wana parce que okoyeba nzete kaka na mbuma na yango parce que moto mpo alobi ete miracle eza ya nzambe le problème eza wana nano ifo koyeba vie ya motu mpe identité ya motu ya motu azotambola ndenge nini identité ya motu wana parce que mingi lelo bazala kaka miracle oui soki otangi na bible na acte des apôtres okomona bazotalisa biso na chapitre 16 ezalaka mpe na mwasi moko abandaki kobikola abandaki koloba makambo ezalaki bien abikolaki meme mpona Paul alobi ozomona aza mosali na nzambe mais identité na ye ezalaki nini balobi azalaki na molimo ya piton cela veut dire ayebisa bana nzambe boye prophétie balabelaka ngo kaka te to miracle na prophétie batalaka nazoyebisa bino bofongola misu
bofongola misu moi réseau yo bino boyebi ba réseau ya Congo ndenge ezalaka mwa kokoso mais Bishop apupolaki toujours tolanda Donc, on a un résultat de résultats te. Mais il faut qu'on y ait la personne. Moto ya oyo, dans le bistro disant qu'il y a un miracle. Vinaise, il date des années. Parce que ceux qui m'ont battu, à l'identité, après qu'on produit, pour qu'il y ait un produit à bien, après qu'il y ait un produit, il y a bien. Parce que hier sur le billet, et la mère, donc la cicate, on est la cicate. Et moula, et locaux, on te bénit, fiche, to vase ya malamu ya mabe bakoki jamais kotia vino ya sika na kati po ekobebisa yango. Donc mpona koloba ete bamakambo ozomona baprofesio wana ya lokuta bamakambo ozomona bamiracle ya lokuta ezotalisa identité mpe vie ya moto. Alors po toyebaki miracle eza ya solo mpe toyebaki prophétie eza ya solo, les problèmes eza koyeba vie ya moto mpe identité ya moto. Fale eloko na kokoloba na mais miracle ya nzambe mama ezali, mais toyeba baoyo baza dans le fond mpe oyo baza dans le vrai. Fale eloko na kokoloba na yango wana. Papa, ce qui olobi miracle ezali, c'est que papa oyo, garçon oyo a pédé oyo, o alobaki apesaki témoignage, ye moko aleki alobi eza ya faux, ba prometaki $500, ba pese $500, ba pese $5000, ba pese ete ba omeme na poto ba memi ete, yango eko dénoncer na mais azoluka penza mosala na nzambe ya solo o aza kafu pa bonde ya pona alongola ma femme de nuit o aza kati na ye. Bongo sikoyo biso toyebi bino basali na nzambe makasi lokola yo Bishop Moïse Mantefu ndongo za bongo oza mosali na nzambe ya makasi o akenda na ngomba azofanda na ngomba na kati na zamba pona obonde ya pona bato bapede ya bongo boko ko lukaka bango te po bosala bango délivrance soki miracle eza na kati na Congo. Bishop afandaki nie oyebi lisolo ozobeta eza mawa mpe pasi mingi parce que soki mosali na nzambe akomi kokota en complicité na ye mpo andima makambo oyo ye mosali na nzambe alobi mpo eyaki bato ezotalisa premièrement mosali na nzambe wana abengami epa nzambe te tobengi eka mosali na nzambe mpo bapesi ye kombo me azali mosali na nzambe te ifo yeba eloko moko mama na kati ya bana Israeli to babimaki na mboka na Egypte mpona kokende na mboka na elaka ezalaka na peuple moko babengaka bango baramasi. Baramasi ezalaki bato oyo kobanda nano na ndambo ya bao bazalaki na Egypte kokende nzela zela ntango bazona elonga oyo nzambe azopesa na Israel bango mpe balobaki biso mpe tosala nini tokokende. Baramasi bazangaka te mosali na nzambe oyo aza sur na nzambe abengi ye mosali na nzambe oyo aza sur eloko na nzambe eza kati na ye akoki jamais kokende kosala baaventure koyokana na pede mpo apede apesa faux témoignage oyo bato bakomona lokola bie mpo atire bato ezolakisa abengami epa na nzambe te ezolakisa ana eloko na nzambe kati na ye te ezolakisa azomema bato na kati na libungi mpo eyebisa ngai pede ya modele wana oyo okoti ya complicité na ye eske pede wana akotikala esu kondima nzambe eske pede wana akosambela le vrai nzambe parce que ye moto aza mpe azosala eloko eza abomination ya nzambe po biblia elobi na mokala na kati wana paske nani Bishop alobaki mwa mingi bokola nde na deuxième volume ndenge Bishop adecortikaki makambo ya ngoi mulunda ndenge alobaki keno bakatakatanga vraiment Bishop azali polele mpona oloba Bishop afongola motema na ye. Merci beaucoup na Bishop Moïse Ndefu, merci beaucoup na Libota Ngome Mobimba, merci beaucoup na Rachel Ngoi na Fridisi Mwasa Pembe Tanti Bibishi bisous. Merci beaucoup na Bino Boza Malamu na Bosente Ima po bisous.